Merci Nabino nyonso bandeko na balandi ba congolais ba congolaise wapi sika bozwami kaka nde na lobaki ke botuna kinga sango ke ozomona na société tozo kaote nzoto emekaye ko déranger nde bomoni nzoto za nzoto ezape na ba caprice nango lokwa motuka kande na lobaki nazo présenter na ba condoléances nanga na Grand Équateur nde tozangisi wapi ba kulutu mibale ya minene Honoré Ngwanda oboyebaki na tango ya deuxième république na tango ya papa na biso Mobutu Sese Seko na kulutu Henri Thomas Lokondo oyo na lobaki ke na kobosana ka ete na mémoire mabele ya bakoko na biso na Équateur na mbandaka esika wapi nzoto ya mowe ke kokundama na mbandaka eke na mbandaka bakoyamba one sengo me bana mbandaka babenga nga balobaki tokolobela o mikolo ekoya lelo eza émission mususu ndenge bino mo bande ko ba congolais bosengi ke esengeli tolobela makambo yango na sengi milimo bakuluto na mibale pe manakimia ezali na organisation ya gouvernement ndenge ya Henri Thomas Lokondo eke tokotala Honoré Ngwanda ndenge nini mokonza mboka Faci Beton aza ko décider eloko lisolo ya lelo ezali ndenge ba congolais bobenga bolobi un individu za injurte eza mutu ndenge ndeko na biso Yombi oyo azali ko finga président Félix ko méditer mabe pona ye nde lisolo to yaki nango lelo toza masolo misato mais lisolo ya bokamwa mingi ezali ya ndeko Yombi azali ko loba ke ba assassiner chef de l'état un peu de respect on azoloba à tout le temps Félix Tshisekedi azali camarade ya motute ou bien azali même poussi azana vie na eza sacré oki ko loba kango mabe te ndenge tolandi na ba réseaux sociaux ndeko Yombi azali na Corée du Sud alobi bien que ba assassiner chef de l'état non ba ko assassiner sur quoi mais problème ezali ndeko wana ba congolais bazo senga na ministre ya affaires étrangères maman na biso ameka kosala ba négociation ezali te que chef de l'état Félix Tshilombo nde moto akosala ba négociation wana ezali ministre affaires étrangères basengeli ko expliquer ndeko wana baya na ye awa na Congo ndenge ba congolais bazo senga chef de l'état azali camarade ya motute azali papa azali garant de la nation biloko akolobaka mabene à tout le temps na lobaki yango avawa na mikolo to samba pona chef de l'état na lobaka yango awa na bitando bike parce que tolobaka mwana mboka simbi pouvoir même Honoré Ngwanda atiki biso alobaka yango alobi loko ekomi président mwana mboka Félix Tshilombo o tolingaki bande kona ba congolais tozala surveiller to sengaki mwana ya mboka asimba mboka ekende liboso to sepeli pe tozo century yango que président Félix na une année deuxième année a joué Union africaine na mutu et comme ba insulte n'importe quoi non ministre affaires étrangères to sengi na yo lukosa ba négociation à vite possible ndeko wana ya kosamba na Congo na mibeko ya Congo ezali réseaux sociaux te ezali bosenga ba congolais président de la république a koki kozala lokola chaussette ya motute olali olamuki ofingi na tango ya maréchal Mobutu okokaki kosala eloko wana te ndeko wana sali et puis au ministre affaires étrangères kosala négociation pour na ndeko wana ko se présenter na Congo basambisa immédiatement toyokaki na Zimbabwe bazwi ndeko moko azali ministre intérieur na kotanga kombo na ete pona publicité ba amona ni kuna bakoya pe na ye awa ya lobaki ke ndeko Félix ako kende na katanga ko déboulonner ete to kolonga na katanga te mais se retrouver na Zimbabwe ndenge nini parce que Facha za Beton na ebisaki bino lelo na ebisa même libota nga moko tant ba discuter pour na social na lobaki gouvernement bimina note biloko wana na charge ya premier ministre même na famille nanga moko lelo na tongo na meko expliquer bango nzamba sala mokili na mokolo moko te asisa ngote le tout puissant le Dieu le créateur Félix aussi ça va passer na mokolo moko te toi traiter magamonyo soka mbala moko non ba congolais ba senga yango yango na ekoloba nzoto za malamu te mais na senga ekoloba parce que toza ba pandisango na likanisi mona mboka Jimukendi bolobaki na bo sepeli na likanisio na lobelaki ndeko Shole na ndeko Ambongo bazali bakuluto na tosaka tout le temps nazo saluer pe bango en passant na télévision na bitando na bino na moni ndeko Shole asepeli lelo tobeta lisolo yango asepeli tango ba pesi commission ya seni basala ba élection asepeli oui to sepeli pe a rempli ba critère na ye ndeko Félix azana problème na catholique te
ndeko Félix azali président ya Afrique mobimba na ya Congo démocratique. Soki ozako se sentir na poste o ba ko postuler pour na course ndeko Félix akopekisa te. Et puis to ko sepela ndeko Malumalu azali sangu na catholique na koti makambo yango sikoyo parce que za ba sijo ba congolais batuna kinga yango ndeko Chole to mona ki confession religieuse ye mutazai porte parole soka rempli ba tâche na seni wana soka diriger seni conséquence ko ya ndé na lobela ki bino na histoire passée ya deuxième république ya commission moko le kaka bien malaki tokotala menga na lingaka biso ba peuple to considérer ba konziamboka to respecter bango parce que to senga ba commission à tout le temps mais na fin nango suka ndenge nini soki ndeko Chole lelo lobia simba commission wana président Félix akoki ko contredire te eza pe na tina te na likanisa mona mboka Félix Tshilombo ndenge to mona ki alobaki a saluer Mboso azana institution wapi azana institution ya Congo démocratique les garants de la nation ezali nani ezali président Félix o azali lelo président Union africaine to landaki ngana bino na télévision tango amoni homologue na ye ya Tanzania kufi asalaki ba civilité azo déclarer même que ça la deuil national pour na médiation na ye azali moto bi diplomatie belé et ça mabete et ça pour na lokuma mboka Congo démocratique bandeko yo bamonaki mabe na yebisi bino na TV lelo bolobaki bokolanda et ça mabete parce que azako sala commission ya musala na ya président Union africaine azali papa ya Afrique mobimba to kanzade président Félix azali président ya RDC non azali président ya Union africaine azo traité makambo minene nde toka Union européenne nde toka États-Unis d'Amérique azali président ya Union africaine akoki kotala kali kambo ya RDC te alors nazo senga la bande ko nyoso o basenge ko loba mabe ya président Félix to mekana no ko rédiquer ba conscience so na benga conscience ko rédiquer conscience zeto te ya makanisi ya milimo na biso ya bongo na biso nde bande ko bolobi boza ko s'abonner na Kambe News pona ko zoba information na bino na sengeli ko pesa bino ba information mabete bana na bana musalo na likanisi ya mona mboka Jimu Kendi mutukaka moko aloba mabe pona nga na limbi c'est parce que si des millions de mille de personnes mutumoka alobi mabe c'est que za satan mais na lobi teki na boy pende ko wana azali motu tozana droit ya auto bengi liberté d'expression tozana démocratie motu na motu mais démocratie li ko lobate au déborder au-delà ya bato nyonso ou bio sala o sengeli ndenge nalandaki ndeko prince soki prince mpenge soki prince ntenge soki nani ndeko prince na lina biso lelo est-ce que bino bolobaki bino nan bandeko na biso église na biso catholique ke na ba élection passé bolobaki bozana ba résultat kaka bino na bino bopotani kuna lelo bozalaki bino na bandeko Chole lelo na okyo condamner ndeko Chole na radio moko songo na kotanga ngote pona kosala publicité olobi bazongi arrière si pas en arrière bino na parti na bino wana santé luttaire SID soki exida soki nini bolingi bozala makambo ndeko Martin Fufu alobi ou bien ndeko yo prince olobi bolali bolamuki po peuple congolais bandaka ko vivre na idée na bino faux archi faux bandeko babandi ko comprendre politique ya Congo ezali diffamation mensonge ezali na tina moko te pona peuple congolais lelo na moni bandeko akimbangiste baza koto sa président république c'est bon biso pe bandeko ya ba église catholique bandeko islam ne bato sa président république biso pe bandeko catholique toto sati na lingi na senga na ba peuple congolais bolobi bozolanda Kambe News eza mabete atandingi na zoloba na zana nzoto eza na bokolongo no penzate eza na moi pasi mais na zoloba ke soki boza ko condamner boza ko sanctionner biloko wana te bisika boza na mboka bapaya eza malamu te ndeko Boketsu zero aza siko wapi est-ce que azo finga lisusu pona nini po ki tolobele vérité wana eza te groupe ya bakulutu moko bayokani pona commission RDC batindi oloba mabe mboka eza na posa biloko wana te mboka eza na posa avancement atande ndeko oyo yombi alobi ke ba assassiner chef de l'état eza na effet te parce que malédiction sans cause eza na 54-17 eza na effet te olali ka olamuki ofingi chef de l'état olali olamuki olobi n'importe quoi na sepeli kolobela bino lelo ba congolais ceux qui toza unité ceux qui toza rassemblé te
Pourquoi les autres sont le pays le la Rwanda? Parce que baza ini. Baza ini et puis bazo respecter président na bango. Lolengi a personnalité à président Félix. Lolengi a ba ministre le quoi ba Kibasa. Baza le la ba président bamboka wana te na tangi yango te. Et ce totali Augustin Kibasa. Azali ministre aza ko représenter et corps moko boye. Ya ko respecter. Mais ceux qui bango bazo to sa ba konzila bango mboka biso tozo to sa ba biso te. Biso mokonde to sa ko sala mabe pona Congo. Yango nazo senga na peuple congolais to zala ini. Tolobaki mona mboka diriger pays. Lelo to su mona mboka président Félix. Na lobite ke ba musu baza ba étranger to ndenge ni te. Na epo na maloba mabete. Ndenge biso mo ba congolais to lobaka ba débat partout. To yebi tata na hote to yebi mama na hote to monika komi président. Ndenge to bandai ko critiquer. Mais Félix abotami wapi? Na Kinshasa. Félix aza mona Congo et puis a rempli ba formalité na comme président de la République. Et lelo na Brazzaville boka ba élection ezali. Ndenge ndeko azalaki adversaire ndeko mususu wana kufi. Est-ce que boka ba kofinga président Denis Sassou Nguesso ki asali bo non ou bien azali bo asali bo te. Nazolo ba bien ba congolais to lingana. Eloko ezo sala Congo kende liboso te ezali ko kabwana. Bokabwani wana ba dispute ba querelle ndenge komami na Bible. Pona kowela ko satisfaire ba corps na biso na ba sentiment na biso eza na importance mon côté. Toza na posa Congo ezala na avancement. Na tambola kanazo tambola so na tia émission bitambola tambola pona za na souci ya mboka. Vagabondage na sala reza pona kosola bino ba information vrai. Na sepeli na shole abe shole donation a saluer idée ya ndeko na biso mboso. Mboso azo sala institution wapi? Ensemble wapi? A rempli ba formalité. Bongo akende na biso na ba élection bazo senga na 2023 soki ndeko shole akolobaki ta eza plainte ou bien ta tozata eza muke tukotosa parce que akosima institution ya seni abe malumalo azaki nani Valentin Malumalo ndeko na biso yongo emulundo bakangaki na biloba loba nae o papa Tshisekedi lobako koganga na munoko ya mboka ba congolais tobosa na makambo noki tango emulunda sali gaffe na ba élection awa ya 2011 Papa Etienne Tshisekedi abimaki na 100% même chez moi à l'Équateur. Je suis le témoin oculaire. Ba vota Papa Etienne Tshisekedi massivement na Équateur na mona yango boye. Je suis de l'Équateur na za mungala mutalongolanga mongo azate. Metango alobaka kengwe mulunda kolela na munoko wa mboka. Alela wake bakatange basunga ya alela na munoko wa nini? Ya bakatange te tozala ba réaliste, tozala ba honnête. Na linga peuple congolais to comprendre le comment to arriver à certain niveau ya maturité to zana maturité te na bapaya to za komiteka na makambo zangi tina neti ndeko azana korewa na biloba loba lobi wana eza na importance te ngana sengi na ministre ya fait étrangère ba convoquer Corée du Sud ndeko wana eba na ba adresse à lobi na les réseaux sociaux ndeko nyombi ki ba assassiner chef de l'état. Est-ce que na ba Rwanda ba koloba ba assassiner Kagame? Est-ce que na Brazzaville nazana kanda ta ona okaki likamwa na landinga moko alive ende kuma congolais atelemi lokola ngai tozo senga bino bato bosiba institution wana bolandela makambo ya chef de l'état. Ezate chef de l'état nda kolala la muki apesi bino ba instruction. Biso ba congolais pe to telemi. Pourquoi bozo lo batolingi président Félix? Parce que kimi ezana mboka azana diplomatie likolo to sungana Kongo kende liboso eloko nazo senga nde na okaki ndeko Pierre Numbi wa lobaki ki azali le tout puissant na yena ndeko Kalev bomoni makambo musuto sala na Congo to eba ko éviter ma bemingi na Congo na senga memba ndeko Équateur to zala ini nde lelo ki Luando Mboyo azo sala ba evre na ye nde lelo Christian Bosembe azako se présenter na histoire politique to boye pona nini tozo luka bolamo ya mboka na sengi na peuple congolais to zala ini. Président Félix akoleka mais lelo histoire ko rattraper ba koko na biso kezana président moko Félix Tshilombo ayaka pona ko talenzela ayaka pona ko préparer chemin bana Congo lelo bonsomi ya congolais ali soute mezongi lelo zongi na président Félix. Pourquoi la haine? Pourquoi la jalousie? Kowela na makambo ezangi tina nde na okinde kwa solo ba tribalisme. Non, moi je vais dire ceci, même na tango Mobutu atiaki ka bato nyonso na ba poste éclaté azalaki pe na bangwanda o atiki biso lelo azalaki na balikuli ya bolongo azali na bandeko na Équateur atiaki bato nyonso na misala
mais pour la sécurité à vie na même na ndako na yo est-ce que oki kozwa makango a diriger ndako na yo kesi ndako non na sengi bandeko boza ko s'abonner bo s'abonner bisika boza pe na bapaya bo sala ba échange bo échange ka bozo lobake makamambo ke senge to loba malamu mutu moko te azana droit ko maudire pays na ye so ozo maudire président de la république il faut ba koza ko se maudire yo moko parce que nzamba azotinda ba ange ba archange bazo batela président Félix nazolo ba peuple congolais na lobaki liboso na mission te ko leka pona ndeko mbongo na ndeko shole bakulutu na biso lelo ezali supo na bango te bazongi na ba droit o esengelaki totelemela makambo ya mabe mais na sengi na peuple congolais bisika bozali na bapaya bandeko boza na Inde na États-Unis partout soki boki pona mabe mboka bovanda bosolola mboka kotambola bongo bomonde ko Gentini azali na obedience nini lelo komi kolobela bolamu pona mboka ezate po azo flatter poste na ndeko Gentini ngobila ku chapeau okomi kolanda na sepele na bakinois bolobi na bolobi ndeko président Félix tango akomi alobeli monsieur Hassan alobi soki kozwa mbongo na Congo zambongo na mena zando lisusu te mais bo sepeli nango pourquoi moto asali bobi na zando te bobi montage le kaki na zando eza pona ndeko nani te eza na ndeko kimbembe coup de coin oto yebakawa kimbembe na kimbunda bato batekaka zando wana kimbuta pe akutaki commission wana lelo na ina toucher makambo yango ndeko Gentini za innocent mais lelo ko makotaki na circuit innocence ya oya innocence akoti na circuit mais tango président Félix aoki kolela ya bana parce que zando wana ebimise ba universitaire zando wana ezolesa tala président otobenga fara président Fachi Beton akiti na zando ezolesa Kinshasa mobimba alobi na ndeko asana alobi na yo ka lisu na zando te makolo na zando te boli ipa sa musala ngondenge nini tribalisme ngo zande nini zando wana teka ko be baluba ponga na mongo na za muluba pe par alliance na za na bandeko ba botami na ndeko Félix o baza ko honorer lelo honneur ya basankusu lokwa ndeko Bobo Kaniki asa ndeko nanga cousin nanga propre wapi tapage ndeko Bobo Kaniki azo sala wapi tapage ezalaki bazowe awa na tangi zowe o basalaki ba tapage awa aboma mutu na boulevard awa ba congolais tozala sérieux soki bomoni na matisi banere na ngai parce que zowe aboma mutu awa to bare ko bouger te olobi mukamate mais lelo ezate pourquoi to li ko insulter makambo ezalite to bebi saloku mo abato na tawa Mobutu ezalaki pe mutu asali likambo Saddam azalaki autonga ko etage te pourquoi boli ko kosa makambo totika désormais totambusa Congo na ndenge longo bani tolobaka walingala moko baluba kozwa pouvoir te nzaba zaso bate ngana za mungala mais na lobby pouvoir ezali eloko etambola kalokola likilemba ristourne est-ce que Congo ezaka ya bamongo ezaka ya bangala ezaka ba Swahili ezaka ba Congo Kasavubu alekaki Mobutu aleki Lumumba alekaki premier ministre ya ko gouverner na désordre batetela balekaka banoko nanga lelo komi ba Swahili balekaki ko mepa baluba to non to ba Congolais to lingi yango te biso ne to lingi to mema tribalisme biso nde to lingi ko échanger makambo ya kolobela n'importe quoi bande konde bolanda kinga tozala ini Congo ezali na 4 tribu o ezali ko dominer ezali Lingala ezali Kikongo ezali Swahili ezali Chiluba mais eza turwa baluba to mona esika bakosukisa babebisi pete ndeko Kamero ayibaki mbongo na etango ayibi azaki muluba ayibaki na banani non tozala bandeko bato yonso bakangi IG inspecteur général oyo ayibi mbongo ebele ba condamné 20 ans tango ba condamné eza tribalisme ndeni naebi tribu na ete mena zolo belango totika biloba loba ezali ezo mema Congo na avancement te ngana lobi un Congolais asenge ko sangana bande kone ba Congolais bolimbisanga Congolais tauti na Inde uti wapo za Congolais mais pourquoi biloba loba na komba mokonza mboka ndenge na sengi lelo bazo andeko pe numbi baya na yawa basambisa ndenge bosenga kinga na lobele yango partout bisika boza basambisa na mabe na ye ndenge ndeko le tout puissant Caleb asalaki makambo na aner et engagaki même président na biso sénateur en vie Joseph Kabila Kabangete parce que Joseph Kabila Kabanga za responsable awa ko tinda te ko bomaka bato ko salaka des autres Joseph Kabila Kabanga asala alternance avandi auti namboka esika kendaki ko négocier ba makambo na ye azana Lubumbashi est-ce que boki ndeko Chilomba loba kangai ba kangai na likambo nini a sécuriser bosenga ki la police ko tana kinga kati
la police eza na kinga kati eloko tozosenga soki bosengi na mokonzi ya mboka il faut respect na mokonzi ya mboka Félix tozosenga nde bolobaki gouvernement ezobima te gouvernement ezobima nango makambo nyonso balambaka na kimia nde bolobaki gouvernement ezowumela o mpo na boye na ndako nyonso me bisika tozali makelele ezalaka so opesi mbongo ya wenze mama sepeli te ezala be makelele te gouvernement eza chose facile te gouvernement ezali bacomposition ya baparti politique na bobedience nyonso soki Félix azalaki mabe alingaka bimisa gouvernement na ye na ndenge ya décision na ye mais azosala alternance azosala diplomatie esengeli bayokana parce que ntango gouvernement ne kobima ezala gouvernement moko responsable nde premier ministre azali Samuel Lukonde coup de chapeau esika azali aza ministre moko ya kimia tozomona baconsultation bandeko na bakongolais mama Riti Mondonga napesi bino mbote na mama Bea Mondonga mama Lolo na Belgique ndenge olobaki olobi bozozela na loba yango na lobeli bino tolobi ke Congo ezala ini mama Pauline Mianda conseil opesaki nga yango na ye koloba ke Congo pourquoi toza divisé mama Pauline Mianda mama maison mère mama Mosangisi mama social tozosenga bolobi likanisi ya Jimmy Mukendi nde eza kopesa bino ba résultat ba information za résultat bino bozelaka eza lokwa na classe tosengi tozala ini bosengaki na pesa bino numéro ya téléphone na émission ya mercredi na ko afficher yango nde bolobaki pona ba reproche et puis bolobaki na yamba ba leader politique ou to bien ba acteur politique na bana ko yamba bango parce que bolobi ba yaka na plateau ya KMB News ba émission politique eza kindoki politique bozomona bato baoleka kindoki politique eza émission ya likolo ya ndeko na biso Deborah bozolanda ngo ndeko Naomi bozolanda epa ndeko Naomi azoyamba ba acteur politique na pe na banda ko yamba bango bolobi chaîne moko te ozo pesa bino ba information tolobi KMB News kini na biso kini eza Kinshasa ndezo sangisa etande ya République esika ba institution evandaka na sengi ke na likanisi ya mona mboka Jimmy Mukendi o bolobi ke bozolanda biso bo s'abonner mingi parce que tokoleka so boza ko s'abonner so bo s'abonner te mo to legezate bo s'abonner na KMB News na pesi merci na papa na biso Timothée KMB na réalisation o sala ke bolanda ka live bokotika la kozala décité KMB News na bino eza likolo nulle part na likanisi ya mongo bolobaki mwana na bino mongo na likanisi ya papa Timothée na pesi pe mosi na nga zelaki azwa papa na biso mama na biso oyo azelaki nga na lutendele bolobai makambo lutendele tolobelango mama na ngai esiko ozali na pesi mbote yo na molongani na yo mama na ngai mama Pauline tolobi kaka KMB News nde tokokutana mercredi na bino rendez-vous na koyaka régulièrement ne bosengaki na pesi bino nyonso merci mais sika boza ba congolais tozala ini tosambela pepo na mokonzi mboka azana bitumba makasi kozala président de la république ezali ozali mokonzi mboka il faut ndima bafinga yo président Félix pe akoki kozongisa isu biloko mabe ndenge wana te papa na biso général JP Bongwangele siko ozali na pesi mbote na mama Sylvie na bosani bino te mwasi na ngai Esther Bangwa Bochilomba na bala muluba na yebi pourquoi ezali kozala sacré bobo kaniki liziba bobo liziba mote pela mama na ngai Brigitte Lomela na pesi bino mbote bola na biso na KMB News mercredi rendez-vous na bino bokozala de cité merci.